Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Salut. Bonjour la grande famille de Mama BBC. Bah bonjour Nabino, bah bonsoir. De ceux qui ont amené Bino partout dans le monde. Bah bon week-end et l'autre samedi le 15 février. Alors bah bon week-end Nabino nyonso. Nabandeko nyonso OP. Bah okutana na libaku ya émission Nabiso et qui obotama le 15 février. Pourquoi pas Mama BBC a souhaité yo bah joyeux anniversaire. Alors, joyeux anniversaire na bandeko nyonso. Oyo babotama lelo le 15. Famille Libota, shalom. Les Mpoïchou, bah bonjour, bah shalom, c'est la famille, bah Mpoïchou. Bah Mpoïchou, bah koko ya Poutine. Hey, vraiment. Biso c'est mon biso ezaka juste ka pour la gloire de Dieu. Voilà. Beaucoup tana no boyé, beaucoup ta boyé makambo za. La grande famille Makambouza. Hey! Bon, quand on a nous aimer, bon partager, kota aimer partager, ceux qui ont baladi bosso s'abonner. Et ça biso bien penza makasi mingi parce que ya koluba eza bande ko botika ba publicité et si la nyonso wana nde penza moi sucré ya muke kaka bo so la Mama BBC. Alors, boutique la publicité, boza pakangote et ça bien. Merci déjà na bandeko. Mama BBC, ngana tala ki publicité nyonso. Ngana za vraiment Mpoïchou en même temps famille Libota. Et donc, Mpoïchou ba outi na famille Libota. Donc, biso nous toza kaka famille Libota. Et Mpoïchou zaka ba koko mais famille Libota. La grande famille, merci na bino nyonso. Merci na confiance, merci na bandeko nyonso bazo considérer musala, bazo benga. Mama BBC, voilà, merci beaucoup. Et voilà, événement zakaka moko oyo to lobela na yebisa bino ke no bo supporter biso, il faut tout ça vraiment maquiller les mingi parce que événement du siècle, c'est-à-dire que non événement ezakaka moko. Événement zakaka moko il y a le 29 mars où il y a 7e anniversaire, il y a Bellevue TV Production. Alors Bellevue TV Production ezako fêter 7e anniversaire. Dans 7e anniversaire, Bellevue TV Production et lobi non tokende to lukasal oiza na showbiz wana nde makambo nyonso ekoleka kuna, c'est-à-dire que non il y aura des surprises ba élément oyo ekoleka na kati wana ekozala vraiment bato o bakokota na kati bakozala jamais dessus parce que ba préparation ou encore biloko oyo bazobongisa mpona kosepelisa bato na showbiz wana soki oza na bakini oraté événement oyo, c'est-à-dire que non yo il faut qu'il ne koleka na délivrance. Merci na bandeko nyonso oyo mpe bazobenganga Mama BBC ngai na otinda mbongo bandeko na nga nyonso na osomela bango babie. Merci na bino vraiment pour la confiance pour tenir kaka na parole parce que il faut tout sold out salwana ya showbiz événement za moko bandeko etikala kozala te na monde ya artiste na biso. Alors pourquoi pas ya koloba ke non to tombola eloko yango, pourquoi pas to loba ke non eloko il faut eza na réussite eza nini to contribuer pe na prière to soutenir financièrement, to soutenir physiquement, moralement et voilà pour la réussite à eloko oyo kaka ndenge lelo toza le 15 février to beta penza kaka c'était pour na likambango ya le 29 mars 7e anniversaire, c'est-à-dire que non après le 29 b tokoya ko beta toya susu ko sa makele les belé ya oyo de kaki kuna parce que moi Mama BBC je vous assure ya koloba que non tango boko kota kuna na showbiz bande ko boko bima boza la décider boko makutuna ko tuna anniversaire année prochaine et Rosalaka anniversaire l'année prochaine aux Alaka Bellevue ko sala ka boye Bellevue yo
Vous comprendre. Alors, vous talana nous lève kaka ya ba film au totalaka. Ba film au totalaka na belle vie télévision. Vous talaka niveau ya inspiration. Vous talaka niveau au ya memarabiso. Vous talaka niveau ya au vandi bozo tala film ozo comprendre na no indicité. Tant ozo ko comprendre indice ya film ozaki na kiti au sauter. Au beleli belle vie. Siko botala siko azoli bino siko showbiz. C'est-à-dire que non kuna ba panzi eko na habité sur ba panzi au sabino passi ce qui beaucoup bima vraiment beaucoup bima ndenge beaucoup taki non je ne pense pas. C'est-à-dire que non événement za moko eza événement du siècle bandeko tant on le ba du siècle c'est-à-dire que non ezo eza du siècle parce que nulle part et salé maté na Congo na biso chaîne moko ya production et organisé le quoi boy. Et par là, vous allez vite comprendre que non, leader Azaka Moko. Et par là, vous allez vite comprendre que non, Moutou Azo Sala Moussa les Omonana, Yewana. Bandekona Ye. Bon, mon événement Oyo. Événement Oyo, Bangouna déjà. Basi ba télémina ba plan na bango. Mais le quoi, maman BBC, Nazalakape, on a soldat. Ya Poutine. Tozu déjà matière. Il y a oh bah linga ko déstabiliser ko linga ko longola ba tuna présence il y a nani ko linga ko longola ba tuna présence il y a événement oh c'est-à-dire que là quand famille beau aimer beau partager parce que na yé penza mobimba bokota awa bokota nan bokoto ponga moko na miyoka bokota boya ko yoka ponga moko na miyoka awa très bien. La grande famille. Événement na biso oyo. Bon, avant que tu na bandana événement na biso lié ni promotion à événement na biso, promotion ni promotion à film ezanga ate. Biso no story bitoza na film na biso tozotala na belle vie télévision. Na titre ya second choix. Lobi totala ki second choix 10e épisode. Ngai pona ngai Dacosta azui. Ponanga Dacosta azui. Vous savez pourquoi? Na mokili oyo il faut qu'on utilise ka sens ya kibomoto. Parfois ata likambo na nzela na yo bandeko. To e ba façon ya ko gérer situation. Kanda azalaka envoyé à diable. Botala Dacosta place à combien? Botala Dacosta place à combien? Ba courage yango ya ndenge nini o Davina azaki na ngwa vandisa mobali face to face bo oyebise ke non nazaki na amser oza second choix na nga. On rappeler pe ke non oza second choix donc first choix donc choix ya liboso azala. Second choix eza yo Dacosta. Donc first muto liboso azala ozaki papa Serge. Yende âme sœur nanga. Bandeko, est-ce que boki ko benda bilili na mobali mosusu? Est-ce que Davina ninga bima mobimba na kati ndako wana? Davina ninga bima mobimba. Bomoni na tche photo wana na tche moi nani ana na lobi don't disturb. Donc bo disturb biso te bo distraire biso kututé na événement autoza nango. Et parce que bandeko na sina zu coup de fil il y a batu oyo déjà ba planifier ki lobby ngana oloba lobby wazaki déjà na réunion. Azaki déjà na réunion ya ke non ba déstabiliser ba banda déjà ba campagne ya buzoba pona ba déstabiliser date ya le 29. Maintenant biso toza batu moko to timba nous sommes trop intelligents, toza sages. Alors nga mama BBC na loba toujours que non ceux qui na nga mama BBC na ebande ba ko sarate. Nga likambo na yebite na oyate. Alors ce bomoni na yebo c'est-à-dire que non makambo eza. Lobby ba oyoka nga ba kota awa ba yoko nga na oloba po nga mona omi yoka ba kota. Lobby bazaki na réunion, ba voisin bazaki na réunion. Campagne de déstabilisation ba créer déjà plan pour na ba déstabiliser le 29. Na oya. Na si ça non promotion filmé. Bozaka wana makambo eza. Ça, c'est la sorcellerie.
C'est-à-dire que non, yo fongoli na o chaîne pour côté ça ba filmer mais o kokano musala wana te o kominde na temps ya ko sala ka ba campagne ya mabe pona ko déstabiliser ka bato mususu tozaka ka awa mabe na biso to futa ka awa na se komela bato ba filmer komela ba fan no ba filmer longo na distraction babiloko yango ezosala ke non donc keto mutema keto en wana ezo mataka du jour au jour lorsque tu es plus na mato il a peine ya koyoka ya mato il a peine ya ko balobaki et mataki et kitaki ya wana bi don't disturb bo disturb biso bo disturb kutu biso te na ya ba de ko non loba lobi bazali na réunion oyo ezaki mutema mabe bandeko Dacosta ye wana sikoyo Davina face to face moi ça ebiso face to face boye azana âme sœur na ye yo oza deuxième oza second choix na ye Dacosta muto makasi azangi koloba ye kuna beta ki Patrick kuna batonga ki 5 pinces mais moi si face to face na yo boye a répondre a ebiso yo vérité mokoki koloba te tolanda oh. Je peux. Tu vas où? Est-ce qu'on peut parler un moment? Bien sûr. C'est quoi ça? Ce sont mes affaires. Tes affaires? Ouais. Tu voyages? Non, je voyage pas. Et c'est quoi là? Au fait, Dacosta, tu as mis colo. Et je crois que on peut pas commencer on peut pas continuer à se faire du mal sous prétexte que on est marié ou on a réuni de gens, sachant que toi et moi, on sait ce qu'on vit au fait dans cette maison, entre ces 4 murs. Je pense que moi je suis les genre de personnes nazalate formule mot établi, il faut la respecter, faut longa, faut zonga, non. Moi, quand il faut aller direct pour une solution, comme on dit, tout chemin mène à Rome. Tu commences là, tu commences ici. Quand la finalité, c'est la même, peu importe où tu commences, c'est pas important en fait. Je voulais être claire et sincère envers toi. Vaut mieux tard que jamais. Tu n'as pas été mon premier choix. Pardon? Ouais. Tu n'as pas été mon premier choix. Donc, quand je t'ai rencontré, c'est toi qui m'as présenté tout ce tableau-là. Je vais t'épouser, je vais faire ça. Tu n'as même pas demandé mon point de vue, au fait. C'était présenté pour moi comme ça. Et en ce moment-là, je me disais que pourquoi ne pas essayer, au fait? Pourquoi ne pas tenter? Tu vois? Je t'avais quand même donné la chance, tu vois. J'ai quand même donné la chance à cette relation. J'ai été une bonne personne. J'ai essayé, au fait, parce que parfois, on se trompe par rapport à ce qu'on entend, par rapport à ce qu'on ressent et tout. Je m'étais dit peut-être que je peux essayer. Peut-être que ma vie, mon destin était toi. C'était pas ce que je pensais. Mais je pense qu'on s'est fait du mal. Je sais pas si tu n'as pas remarqué. Pourquoi tu me conjugues dans le passé? Au fait, parce que je suis en train de te dire tout, au fait, tout ce que tu dois savoir. Peut-être ce que tu ne savais pas, tu avais le droit de savoir. Moi, avant toi, pour te dire vrai, j'étais dans une relation. Je ne sais pas comment exprimer, quoi. J'étais avec mon âme sœur, tu vois. Ouais. Je vivais avec mon âme sœur. Ye mutu ambanga akomi tu vas où?
Tu vas où? D'accord, ça c'est que il fallait kanga Davina. Davina c'est muto obima nanda kwana mobimbate. Davina c'est muto obima mobimbate parce que d'accord ça muto makasi. Bomoni leçon, bomoni message au Poutine a pessi. Tu sais, il y a des situations parfois qui nécessitent à ce que la sagesse de quelqu'un d'autre ait intervenir. Je sais combien tu es proche de ta copine. Je sais que c'est trop tard, mais je pense qu'il faut tout partager. J'ai honte. J'ai honte de l'homme que je suis. Sur moi, c'est l'opprobre. J'ai épousé une fille avec qui j'ai vu l'avenir radieux. Tu sais, j'ai défié ma mère pour épouser Davina. Je sais. J'ai défié d'autres amis. Je dis les choix de la femme me revenaient personnellement. Mais c'est que je ne peux pas comprendre. Que Davina me quitte pour un homme marié qui a perdu sa femme. Je dirais, Davina m'a quitté pour un veuf. Et droit dans les yeux, elle me dit, je suis encore amoureuse. J'ai vérifié cette information, certes. Mais mon intérieur n'est pas prêt à accepter ça. Je crois peut-être qu'il y a une autre raison. Même dans sa plus grande folie, je ne vois pas une femme qui abandonnerait son couple comme ça, son avenir, comme ça, pour une telle histoire que moi je considère absurde. Tu es sa copine, peut-être. Peut-être. Permets-moi de te parler sans gants. Permets-moi de te parler sans gants. Priska kosani. Priska kosani. Parce que nenga zawana malgré a telemelaki master na e, mais azwaki ya ye makolo mibale akine kokota na ndako papa ya papa Serge. Po soki neti nga nazaki camarade ya Davina ou bien nga ne Priska. Lokwa na dali na sina telemeli Davina. Nenga ko accompagner Davina na ndako na papa Serge te. Les amis, les copines, les soi-disant amis. Ya bopo au mona boye pas d'accord ça participer interdemande pas Priska akei makambo ngo ke na ka bongo mukileza na ba makambo sko d'accord ça tango zo sola siko na Priska po sani po yebi Priska mena ngambu na e abadaki déjà tango Davina a présenté qui déjà d'accord ça alors que non vanda a parce que bana obimaka na ba papa Mikolo et voilà eza koluka mais eloko o kaka Davina ni Priska sala ki akokende kotika Davina kuna na ndako ya na lupango wana nga na sepela ki na nga na ngote parce que il fallait loba kane ba kotaki wana Dacosta pas zolanda bango na sima akuti bango pe akuti pe na Priska kuna monte ke na kokuta pe Priska akobona ke no Priska pe aza mauvaise o pesa muninga conseil bane ozana ba master mususu
aopeso conseil vanda na yo kaka vanda na yo kaka mena kati ya motema parce que baloba reno la sincérité c'est ce qui est dans les cœurs. La sincérité c'est pas ce qui vient de nos bouches. La sincérité c'est dans nos cœurs. Au monde a bobana obimana ba papa koto ozu mobali ya bien ya kopeso ka conseil vanda kaka na vanda mena motema paso ba elo bima azana esengwa lipamboli na yo te ba master musu baza bongo aopeso ka conseil akoba ke no vanda mena mutema zo push yo alobi kende bazalaka la grande famille bazalaka donc quand ça mutu nyonso nda sepela na lipamboli ya mutu ya mokili eza na ba réalité Da Costa asengi ba examiner ye examen soki technique toluka nini bafi mobali pene olela mpona yo boye oliyika tata wana mokolo davina ana kindoki biso toluka ata mobali mo alengelo alakisa ata bolingo yango ndenge ezalaka me tokutanaka na bato ya mitema mabe nzambe apesi yo mobali avandi boye mwasi nyonso amoni eza na mwasi oboya ete ye obi te nga nalingaka tata mongo ya mokolo asa boti asali viti alembi. Franchement. Vérifiez-moi, madame. Je dois à un contrôle technique. Oui. Papa, d'accord. Peut-être que ta copine t'a dit que j'aurais une malformation testiculaire. Papa, pardon. Peut-être qu'elle t'a dit grandeur en haut yangote, longueur en haut yangote. Je voudrais, moi, comprendre. Mais moi, je ne saurais pas Maman, le faire. fais-moi. Non, pardon. Salangai, contrôle technique. Tonton, d'accord. Tala, bipa wapi naza mwana mobali. Papa, c'est inconcevable, madame. Quand même, osa ex ya copine nanga. Nazangi nini nga yoyo. Qu'est-ce qui me manque? Papa Dacosta, s'il te plaît, arrête ça. Là, c'est me rendre malade. Mais bon, non, Coco Solana. Comment une femme peut me quitter, moi, pour un homme marié qui a perdu sa femme? Droit dans les yeux comme ça, elle me regarde, elle me dit, moi. Papa, on a des fautes. C'est pas toi le problème. Le problème, c'est Davina. Ma chérie, regarde bien, concentre-toi, regarde-moi. Non. Papa, madame, ne me regarde pas sous l'émotion, regarde-moi bien. Non, j'essaie bien de te regarder, je vois rien de mal. Papa, c'est pas toi le problème. Reste tranquille. Au moins, des gens mambo nyonso. Qu'on va se culpabiliser, moi si aboyinga ponanga. Tu es un homme parfait. Tu as tout. Et comme ça, que moi, c'est à quoi? Davina me parle même. Parce que moi, je suis sa copine. Je suis. Comment on dit? Je suis sa best friend. Elle est satisfaite en tout et pour tout. C'est pas toi le problème. Le problème, c'est Davina. Elle a juste besoin de plus. Elle veut jouer dans biloko tongite. C'est ça le problème. Tu peux pas quitter un homme prêt à tout pour toi. Pour papa morobo ça salivi nae. Papa reste tranquille. Hein? Oh comment on compte la dépression. Alors que osane loko mabe o sali mwasi na yo te. Ozange loko te, tu as tout. C'est juste que ozwa ki mutu oyo azo correspondre na ba tante na yo te. J'ai aimé Davina de tout mon cœur. On sait. J'ai aimé Davina de tout mon cœur. Je sais. J'ai défié le temps. J'ai affronté ma mère. J'ai pris Davina, je l'ai honorée. Tu sais, quand on honore une femme, on honore toutes les femmes du monde, madame. Nalinguié, je l'ai portée dans mon cœur. Je vis mon avenir avec elle. Ce n'est pas possible de ne pas se rendre compte, même une seule seconde, que ce que je suis en train de faire sortir de ma bouche blesse un cœur. Siko ye Da Costa azana droit ya contrôle technique. Droit yango ya contrôle technique et pas Priska. Da Costa za aventurier. Mutu o alinga sala ye contrôle technique ezaki Priska. Buluka kama kambute busakana kana Da Costa.
second choix na ye. Ye eza second choix na ye Davina. Davina pe na ngambu na ye Dacosta pe aza second choix na ye. Bo comprendre titre na biso. Bo comprendre. Second choix ya Dacosta eza Davina. Second choix ya Davina eza Dacosta. Siko Dacosta, siko Davina ya linga zongela na ye am sœur na ye, choix na ye ya liboso. Bevi a mayele. Bevi, elle est trop intelligente. Na habité na dissertation ou encore na montant to banda ko tanga à partir de la 4e c'est au 3e, il y a 3e. Ponga na banda na 3e littéraire, tant on a commis na 4e na kimi nanga. Tant on a 6 4e na kota na 5e, il fallait 5e latin philo na kima nanga na ki osala hôtesse. À partir de la 3e to banda ko sala ba exposé. N'importe bato bakenda classe ba ko yebelo ko na osala exposé. Exposé ça que non aux livre na yo ba pesi livre moko boyeza na histoire. Tu prends ce livre là au que kotanga histoire mobimba. Tant otangi histoire mobimba, tu viens expliquer ou expliquer livre wana ou expliquer histoire nyonso. Tant aussi si ko expliquer histoire nyonso, maintenant ba collègue non na kati classe ba bandi ko poser ba question, voire même professeur peut poser aux questions. Na moni que non belvia za makasi na ba exposer. Belvia zaki makasi na ba exposer. Za mtu mususu boye o expose o sali otangi livre mais on comprendre pas ngote. O likolo boye ozo expliquer ozo exposer boye ozo exposer ngo likolo mais ozangi moya ko défendre ngo dissertation. Na minute o mutu ko comprendre te deuxième c'est dans second choix. Davina Dacosta za second choix na ye. Dacosta pe na ngambo Davina za second choix na ye. Vous comprenez? Donc a opé sa sens. A décortiquer titre na ye. Vous dans la grande famille. Alors bref, c'était au moins ça. Dacosta Aléli à la fin des comptes a bengi maman na ye. Oh maman pekisaki, maman boyaki, aboyaki mais maman talaki ke non isa mwana nanga na boma mwana nanga ite parce que mwana nanga lingi oyo non que ça les choix te maman atikaki obenga mba mo welcome ko benga hanga bongo te oko boma ngai problème ni Davina paseni accueil. Je te demande pardon, maman. Je te demande pardon. Davina Kei? Davina Kende? Davina Boyo? Dako Lobako? Ipsalaiko? Davina Boyo? Bon. Alors, bien, on a beau. Que j'étais son second choix. Na briska qui est. Azaki amoureuse. Il y a. Dacosta. Elle me regarde toi dans les yeux. Hein? Aboyangai, otalangai. Aboyangai, otalangai, maman. Elle était assise ici. J'étais de l'autre côté. Davina aboyangai pour un homme marié.
Un homme qui a perdu sa femme. On a fait beaucoup de temps ici, on se prend la tête. Elle ne veut même pas préparer pour moi le foufou. C'est moi l'homme de la maison. Hein? Elle est partie. Elle est partie. D'Acosta. Eh, moi nanga ina loba nini. Po ni bino bana so bokoli ba parents bazaka tsuna na liloba koloba te pa na bino. Eh D'Acosta. Moi na soko kolo ningi su parents loba te. Kaka yonde fo loba po parents community na mistu na yo. Maman j'ai mal. Tu as mal hein? Tu as mal. Toi tu as mal hein? Moi aussi j'ai mal. Au monde que toi tu as mal. Moi aussi j'ai mal. D'Acosta pardon. Comment tu peux? Kaka awa nanda kongo yango. Ici quand on a yé ça qu'on a dit D'Acosta. Oh dis-moi c'était une semaine après au que ne bala yé. Ma français zo quitte on dirait dictionnaire. Mama to pasa na eloko koloba te. Mama to pasa na eloko koloba te. Atuni ozolela na français. Oyelinga mwasi azoloba français walo on dirait nan dictionnaire. Nde Davina. Bref, c'était au moins ça. Nakangi clôture les lots na clôturer dans le kamango ya promotion les lots les lots total la 11e épisode to ebité sur to tsuka na 12 sur to tsuka na 14 to kende kaka to continuer kana kotala na Belle Vie télévision pe tout ça na film na biso ya mama na kano ya film ya ma sœur. Alors c'est au moins ça la grande famille. To continuer diso na biso na memela kibino to yebi ke non to za na événement na biso ya le 29. Belle Vie TV a fêté 7 ans d'existence dans et vous allez na showbiz le 29 mars. D'artiste batandenge na ndenge. Yango yo wele la somba bien na po ba surprise kozala yele. Hey yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te. Tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter 7 ans ya Belle Vie TV o ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belle Vie Kandi, à Kozalawana, Pona Kosepeli Sabino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et Zali na $10 ya pamba, $30 pour na ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo yango yo somba billet na yo po ba surprise ekozala yele ekeyo ba surprise ekozala ebele somba billet na yo po o raté te likambo ngo siko eza nini bo tulanga mama BBC loba pe eza nini bandeko na vandi nanga kande na vandaka babengi nga mama BBC zwa matière yo ndoko beta ngo isusu bien ngabi ok na jali ndenge matière ezate pesanga matière ngo eza nini abiote mama BBC balingi ba déstabiliser ou encore balingi ba na ba campagne ya mabe kolongola biso na di na ba kocha biso na distraction kolongola biso na présence ya événement na biso tuza nango ya le 29 mars où eza 7e anniversaire ya Belle Vie Télévision nini oh lobi bazaki na réunion ah bon banani ba voisin
bozo yeba lisusu lisolo na memelaka bino awa ya Maria na lobi keno ba cible Maria ba olinga bakende bazwa Maria bato mususu bandimaka mama BBC na likambo na lobaka wana parce que nayaki déjà kobelela yango e na ngamu na bango bakomaki kotunana nani abimisi makambo wana mama na yebi makambo wana ndenge nini bavandisa pe mutu moko na bato nyonso bavandaka wana basalaka ba réunion na bango mpona koya kodestabiliser mais jour o pe biso famille libota tokovandaka tolobanda kodestabiliser bino. Je ne pense pas que nos jours wana pe kozala ya koloba ke no tokende nango boye tobengani tobino to déstabiliser boye totikala kozala ta na makila wana te totika kozala ta na inspiration wana te mais na ngambo ba voisin bandeko je vous dis balalaka te butu lokola moi kaka belle vie yango wana nazolobela bino ke no belle vie aza haut niveau belle vie aza number 1 belle vie aza leader. Mama BBC nini o lobby bazaki sous na réunion tango na memelaka bino makambo ya Maria bomonaka yango mama BBC ngana kokaka nanga koya na lokuta te mais après boyaki komona ba indice yaki kobima na kombo ya Maria no nyonso nezalaka keno babandaki koluka Maria siko soni wana nde balobi siko bapakola Maria salitaire koloba keno bapesaki mbongo boye eza na bato babenga mama BBC nga bia na lobelaka bino ope na zoluba. Problème eza nini? Problème eza ke no basali réunion na bango balobi ke no lokola baza na événement na bango ya le 29 mars to créer situation ka ndenge bakreaka yango famille libota na yebisaka bino botikaka kotepa nyonso bango basalaka bavandaka baresonaka babi tokende nango boye toningisa tosalaka boye po tolongola bango na présent tokotisa bango na distraction. Problème eza nini? Loko l'événement eza moko ya le 29 bamoni yango pe déjà kozana showbiz bamoni déjà quel bout pe kuna abeteli yango pe publicité batali pe kuna mama BBC pa zotika tante na promotion bazonga boye bamoni pe kuna mama Esther Chic mama Esther MP kuna azotika tante na promotion ya le 29 bakita boye bamoni susu kuna nani tonton presse kuna bazonga boye papa kulutu na biso ya famille libota bazonga boye donc bomona ke non bato ba travailler sur likambo ya le 29 non to luka elo moko boye to créer pour to déstabiliser bango to longola bango na distraction to tia bango na distraction bandeko la personne oyo apesaka nga matière oyo apesaki nga matière nakoki ko étaler awate parce que lobi ya komemela nga sous matière te sikoyo tour oyo ba ciblé nani po ba mema makambo sur les réseaux sociaux ba ciblé ba caméraman bande ona oloba ba ciblé ba caméraman ango nani Gelor na défenseur ba caméraman ana mibale nde ba ciblé bango ya koloba nini ya keno bakoya baya koloba keno e yindeli belle vie ba bebani na ba caméraman na ye Gelor na les défenseurs albalobi bien tango bakoya koloba ngo façon bakomemela yango il faut kaka bato nyonso batikala kidiba pona nini tozana na événement le 29 awa ba caméraman batomboki boye ndenge nini chose vraie on nazo yebisa bino bo vanda kaka na bino moko bo raisonner mama bébé sa koya koloba likambo nazo inspiration ebandi ndeni ba ciblé bato mibale na wana balobi kino ba osala par tous les moyens et ba pesi pe ba komwa ba chroniqueur mibale oyo ya bango bakobima pona koya kolobela ko wana pona kofula ba chroniqueur na mibale te mwasi na mobali nazana bakombo na bango na otanga bakombo na bango te parce que soki natangi bakombo na bango bakoki koya na ndenge bususu loko eza matière ya koloba keno badie ko dévoiler secret baye ko dévoiler plan na oki kotanga bango te po bango bakoki ozwa raison
ya kosala mati ya kosala émission ya koloba lokuta oyo yango baloba na ndenge oyo bakolobela naza na kombo bato mibale ba chroniqueuse moko na chroniqueur moko mwasi na mobali oyo déjà ba pointer bango po ba bima na matière wana ya koya ko déstabiliser ya koloba ke non Belle-Vie abebani na abengani ba bebani na ba caméramen na ye les défenseurs na Gelor. Bozolanda la grande famille, dites-vous maintenant na minute to vandika toyoki ke non Belle-Vie ndenge eza wana ye na ba caméramen et baby to simba mitute to simba mitu pour na réfléchir ni to ba tournage en même temps tous un événement il y a les 27 il y a les 29 pardon 7e anniversaire il y a Belle-Vie siko et baby boy ndenge nini c'est ça bato bazana mayele na likambo na lobby pour mama bébé c'est eloko oyo eza ya solo plan wana basali pour nous déstabiliser parce que nous avons inspiration il y a likambo te nga personnellement naza makasi na inspiration ya mutema mabete ke nona nazo inspiration ya osala mutu mabe nazala kakuna te nga inspiration na ngeza la penza ke no e kita penza boye eza ya kosunga ya sagesse inspiration na ngeza la penza ya ko guider mutu et non pas inspiration ya koya ke non na détruire mutu non. Naza nango awa na fond nanga mais na opesa te parce que ndeko oyo apesinga matière na déstabiliser pays siko yango moninga mama BBC na ye kobelela avant ya ba cameraman bayeba déjà que no ba cibler bango lokwa na yaka ya Maria bondimaka te mais à la fin des comptes indice pe bimaki kaka boye komona Maria bimaki te Maria bimaki soki botali moment o Maria yaki ko bima bo comprendre que non na baby saki déjà makambu na bango avant loko ezaki déjà cible et kineki na ndenge kineki na Maria pe ko bima na ndenge bimela ki wana. Bolanda la grande famille. Bolanda, j'espère que non. Bozolanda nga bien. Mokileza mabe. Au début, mekabo vanda bozo inspiration. Comment est-ce que vous allez évoluer na musala na bino? Mais bozo zo attend. Yako sa nini? Yako luka ndenge boko déstabiliser batu. Esuki wana te ba cible lisusu nani banani bandeko soki bo remarquer vous allez voir na Belle-Vie télévision ba jeune fille ba côté moi et belé je crois 3 4 hein il y a ba jeune fille et puis à kitoko ba jouer pe bien maturité voilà posé ba cible bana wana ya ndenge na ndenge nini ba bi ba ocha mutu moko en jeu baotinda mutu moko oyo aoke kokotela bana wana lorsque nalobi kokotela bango eza kokotela bango na ndenge nini ya bi ake penza mobali penza ke penza papa soki pe mbongo bon comprendre pour ne pas citer babiloko mususu. Donc banana nyonso na bomoni o to mona ba Nikita to moni ba na belé ba koti wana to mona bango bazana na Belle-Vie télévision bango ba yoki mitema pasi ya ba bana mike bana moko bien bazana Belle-Vie télévision mikolo banana nyonso na photo déstabiliser banana ba longwa place o batanga ka soki na batanga botanga ka babenga ngoni ifasiki soki nini yango ina mais bana bazo sisa butu lokwa moi soki boke kuna bozwa bango baze ebele o baoluka misalo o bana basisi baolo ba français ebele oki ozwa pe bango ka ko former bango
Pour nani misu na yo ezaka pas belle vie. Pour nani nyonso o ezo sale mais pas belle vie bozo la laté bozo jimelé donc boko ya kozona maladie ya kozanga kolala. Famille Libota, hier j'avais dit dans cette émission maman bébé c'est pas ça ka matière na on pèse sa matière na loba. Et là qu'on a obéi à kaka c'était ça koloba keno Poutine a mis yeba keno aza leader. Poutine a yeba keno aza number 1. Parce que ba yebi grandeur à Poutine. Soko moni bazo sala ba campagne de déstabilisation. Allez-y comprendre ya koloba keno niveau ya Poutine et leke la bango. Yangwana il faut bazo ba inspiration, ya ba déstabiliser ye. Bon comprendre la grande famille. Ce qui Poutine Rolanda une émission oyo nga mama BBC na oyebisa o. Mais la mai non na kimia. Omoni kawana ya ba voisin ba obanga yo. Ba obanga yo je te dis. Omoni ba biloko na nyonso ba bima kawana ba oya koloba ba fingi ba lobi eloko te. Eloko te za grimace ya pamba. Vanda ka bazui penza maboko na bango ba tchena mitu balobi non, cette femme elle est exceptionnelle. Bandimaka yo o nyonso ba bimaka neza ba grimace a pamba. C'est juste bandeko pour mutu ozwa inspiration, pour mutu o vanda o banda ko raisonner akoloba ke non a déstabiliser mutu oyo egoza poani parce que omoni eloko moko epa na ye. Il y a bien. Pour mutu o aza ne loko to ko raisonner o déstabiliser na ndeni. Allez-y comprendre que non. Bon moni ba grimace nyonso ba sala kawana. Ezaka ke non, belvia sa akanga bango kati moko bakoka ko bima te. Yango moni ba koma na bango ka ndenge bakendaka nango wana ya koya kaka ko finga koya koloba lokuta koya kolinga ko baby sa réputation ya belle vie. Na ki posa o mela coca pe ba pekisi nzambe. Boy, can I have water please? Give me my bottle of water. Bozolanda la grande famille. Give me the plastic for that plastic there. Where is it? Check here, down here. Mboli misa la grande famille. Non, il faut ça coca pe va qui c'est dans l'hôpital. Pardon. Na mila coca mabe ya mabe. Donc aussi ça 2 litres ya coca la jour mon. Et on m'a interdit à l'hôpital. On m'a demandé de prendre beaucoup d'eau. Même ça, l'autre, ça là. Je dois prendre beaucoup d'eau. Bonjour dans la grande famille. Si tu as vendre à solo la grande famille, il n'y a rien à Kolobakeno. Ah, tant tu vends un bateau, pourquoi ça la belle vie? Belle vie à ça la bango nini. Il n'y a rien, belle vie à ça la bango et l'autre mon côté. C'est juste oh Tolobakeno et toi les œufs étouffés. Savoir faire à belle vie ça na level moko boye oyo ba comprendre en côté. Yango moni ke no to keneka na cadre ko finga kai, to keneka na cadre ko déstabiliser kai, to keneka na cadre wana loko pe nzambe pe apona Poutine. A tchapé makasi na kati ya Poutine, a lendisa esprit na ye et a continuer à toujours au sam sana. Allez-y comprendre. Na lobby bien. Lobby bazaki na réunion ba kota awa. Ba ya koyoka ponga mona omi yoka. Na okosa te. Lobby bozaki na réunion na bino wana. Pona événement ya le 29 mars. Bo cible bo lobby ke non. Bo cible bo pointer 2 chroniqueurs na bino moko ya mwasi moko ya mobali na o cité ba kombo na bango te parce que eza déjà fui o nga na sali awa eza fuite plan na bino na yeko longo na yeko bimisango avant na bino na bo sali yango te alors na okiko cité bato na mi balete
na okyo cité bato wana mibale te nayebi bango baza mwasi na mobali na ba misusu pe ya libanda ya kini mibale na misusu pe ya libanda. Alors na cité ba kombo na bango te parce que eza plan obino bosala ki lobby nanu bosali yango te mais nga na yeko sauter avant na yeko déstabiliser yango na yeko détruire yango au nom puissant de Jésus. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Bayeba lo bakeno ba caméraman. Gelor na le défenseur. Batunga na mi balé na ochama ina nga na munoko te na chema ina munoko na ngate. Na lobby na tangi ba caméraman ana. Ba lobi ba ko bima po ba ba caméraman ana ba cha mutu moko ya ko lo bakeno ba beba ni na Belleville bengani bango ba longwe. Je parle le temps ya kokosa. Nde réunion basala ki lobby après na bana oyo ya sika bakoti na Belleville télévision ba ciblé banana nyonso mitema mabe. Ba yebi ke no ba ozwa pe makambu wana. Dites-nous. Ba lobby omoni ndoki sala nini e belela. Kande na yeko belela ya Maria na yeko belela siko oyo. Événement za moko événement du siècle ya le 29 mars 7e anniversaire. Ba cameraman baza on a posé mais ba lingi ne ba bima ba ya ko na ba kombo na bango tango ba ko ya na ba kombo na bango wana biso tokota na distraction famille libota na lobby déjà e boye ba ka kenon na nyonso o ba bima ka ba ya ka ko sala wana o ba e mataki kitaki boyo kite ba ojo so bima lokuta wana nyonso ezalaka juste parce que ba ko kaka isusu niveau ya Belleville. Ba lobby fiko ke no to banaka ko lukaka ba problème tolo. Donc imaginez ba komika ke no to kangaka problème moko lokuta tolo ba et puis to ba varder sur ça bino okena ngo boye et comment plan na bango bino bo memango likolo boye bo kene nango boye c'est ça. Ngape mama BBC na ko lemba te boye nango pe bongo ngape na ko répondre bino na zongi sibino na sima na zongi sibino na nzela pardon na zongi sabino na nzela. C'est-à-dire que non, Nzambe a Belleville aza. Nzambe a Belleville aza. Botuna na bozaki na réunion lobby. Ceux qui na kosi bo bima. Bozaki na réunion lobby, bo ciblé ba caméraman na minichoyo. Non lo bananga bandeko. Ceux qui ko sale malisusu te oza parce que maman bébé sa beleli. Soni wana. Mais eloko Nzambe tant Nzamba yaka kopesa prophétie Nzamba apesa ka prophétie ya eloko ezolinga koya mais loko balobi ke non ce qui est révélé est condamnable signe kozanga te parce que nga na beleli yango déjà mais signe kozanga te signe ekozanga te bokango nga yebisa bino na yaka na ya Maria awa batu musu bamona on supendeni signe ezanga kite to mona ki signe bimaki ba cible batu wana mibale bakoyane na makambo ya lokuta pona ba cameraman wana mibale e bana pe o bakoti na bana to mona mikolo bana na bakoti e pa Belleville mikolo to sepela na bango wana et c'est ça li bango ki peleke sekuna si bokende kuna soki na ina soki na ifasiki soki wapi yango kuna basilisa ka bato ngo ba art si bokende kuna bana bazo sisa mutu lokwa moyi base bele ba oluka kutu musala la majorité ya artistes et comédiens boza wana botanga te boza na formation te boza na nani te ya arte bokende kuna boza bazo telenga ne belé ba wana bazui chance c'est pas Belleville azo former bango bino misu kaka na batu o Belleville azo former bango boza makila ko former te eveneme zaka moko ya le 29 boza ne loko bo sa te parce que omoni ndoki belela na beleli déjà na yebsi bino bande quoi na yebsi bino réunion et salema kilobi boya ko contredire nga mama BBC bo silama mais na pesi bino exemple ya prophétie tant Nzamba ayaka apesa ka prophétie déjà eza déjà condamnable mais sin e monana ya mari monana kina bende bino bilili na bende bino isusu na bibota la ya mari
nyonso na lobi po anini po bino famille libota biso famille libota to longolaka to longo ape na distraction bêtise nyonso eyaka si les réseaux sociaux na kombo ya Belleville eyaka ezala nango ya solo te ezaka tout ezala lokuta je crois to ça to loba yango ezala tout ezala lokuta bakoka na bango Belleville te babangaka Belleville ndenge baza wana Parce que mutema na mabe komika ke non to sala kaka campagne de déstabilisation pour ba ina Belleville pe asa nini akweya eloko ezate parce que ya za mopona miankolo to lo bango na langi nini aza mopona miankolo la grande famille événement ezakaka moko ya le 29 hey yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka convivre pe confete 7 ans ya Belleville TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa Bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro oyo, Okozala Mobimba. Yo muto yebinanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui keyo voilà la grande famille je crois na komi na suka ya émission nanga kande na lobaki keno omoni ndoki belela omoni ndoki belela je crois nazaki open na lobby oyo eza déjà plan ya ba voisin pour na événement na biso ya le 29 et le quoi na déjà ko belela eza déjà que non eza sous na effet mais indice ou encore signe ekozanga ko bimate tozana bino awawa Ezangawa bino mama BBC Mpoi TV. Alors la grande famille tozana film na biso tozotala na Belleville Télévision na titre ya second choix na Belleville Télévision na lelo totala je crois 11e épisode oui. Lobi totala ki 10e épisode je crois na otaki kolobela yango et bozangisa pete ku sala somo ko na Candy Star o tozotala film na biso ya ma sœur film na pesa wow. Eza vraiment pe wow. Voilà. Alors, bosomba ba billet, lelo déjà toza les 15. Ba fongoli déjà place à kofungo ya kosomba ba billet, boke kosomba ba billet et kosala vraiment kitoko makasi mingi. Voilà. Zela mususu te na kolanda. Obelesi zela na yo. Nanyala kisanga zela ya solo. Obele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mon sous-souté, c'est yo Yesu. Zela oeko sakate, c'est zela na yo. Bae batale la kayo, bayo kisa masonite. Papa ya orphelin, banabiti. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.